terrain. Yokasko logo. Mimi Chikeva. Etia we. Eza nzemboni. Na liputa. Kote fala boka. Oka ngoti. Mimi Chikeva. Betia we. Sikotara na liputa déjà. Aigle à boire Mimi Chikeva na liputa. La risque Mimi Chikeva da parmi. Asale la paix Fali. Comprendre? Fali azala gangrate na bato yo ba remexaka e bato basala ke bolamu bato bazaka pembe na ye pas on sera bango toujours escalier ndezala kaka. Mimi Chikeva la ser moi là tellement monene na biso bato ba e matanga Mimi Chikeva te pona biso eza problème na biso te eza problème na bango vers Mimi na ope Mimi po Mimi asalaka bien te pona ba warrior asalaka bien te pona Fali. Mimi Chikeva va contribuer à la quartier latin. Mimi Chikeva va contribuer à la Wenge Musica. Maison mère, Mimi Chikeva a contribué à la musicien belé. Na kata mboka na biso a soutenir paix batu ebelé na kata mboka na biso batu bakenda ba poto pona Mimi Chikeva. Moi, il faut respecter papa. Moi, je suis maka papa. Moi, je suis mangé papa. Mais tant que le bureau a fallu, tous les gens qui sont communicateurs, il a fallu manquer de respect. Il fallait qu'ils parvenir à visa comme un poto quelque part. Et ça, pour sera su à chez moi mon pépé. Au moins quelque part, tu vas dire qu'il fallait encourager à ma finga. C'est ce qu'on a répondu à la question lobby. Baloba poani ni soki orchestre. Baloba bokondi ko bimana ba danseuse te obi poani pour un respect. Yo ça la preuve que Kofi bimana ba danser. Yo ngana biteke na peso exemple. Na peso exemple. So babi ke boneti na boulot na compagnie moboy. Yo chef obimana ba travailleur na yo. Est-ce que ba travailleur wana ba za respect na o? Ba za respect na o te ba no manquer au respect. Soki omoni mutu afinga mutu. C'est que bana lo na bango mo basala entre bango mi balé wana problème a falité. Voilà, merci Nandenge Boza et belé partout dans le monde pour notre Kolanda chaîne Bino Bolingaka MJTV Mami Wanja à travers émission Oyo analyse populaire. Analyse populaire ezalakawana toujours pour nous informer Bino. Analyse populaire ezalakawana pour nous pesa Bino ba information Oyo ezali vrai. Côté déjà artiste et musicien héritier Watanabe Bisonyo Sotoyebi que le 21 septembre Paris sur scène et Kobukana parce que héritier Watanabe alobi déterminé pour un concert Oyo. Il y a le 21 septembre côté à Kofi Olomide à qui déjà tourné na Australie, Londres et na moment où Kofi Olomide à Paris pour quelques productions et après on a regagné Kinshasa côté à Ferregola Festigola et zo banda déjà les 30 les 31 sur le 1er septembre Ferregola kozalawana pour na ko se pesa ba gaulois nyonso et puis ba amourer tout il y a bonne musique maman Biliabel est parti Simate à Kobeta concert munene kozala na Pullman Hotel concert wana ezali à l'honneur ya ba soda na biso ya phare de ses papa chéri Jibem piana chaque samedi azali na atmosphère pour na ko sepelisa toujours ba amoureux ya bonne musique. L'actualité reste toujours dominée par la mort de Mimi Chikeva donc lobby tomona qui présence ya Yemoko Warrior Supreme Fali pour pas akita qui sur terrain ayaki wana pona ko kabola mawa na ba warrior ko kabola mawa na famille biologique ya Mimi Chikeva to mona épée présence ya moi sinae nana ketchup ko banda na veille mortuaire
tomona ki ba présence ya banana boduka ba edi badia tabaki sinjora en tout cas boende ezalaka bino ba artiste musicien o botikali bozwa exemple ya Fally Ipupa oui solo ba mingi ke Fally Ipupa aza orgueilleux mais acte o Fally Ipupa sali geste o Fally Ipupa a posé eza geste moko boye louable non ça nga commentaire mingi te po na plateau na nga nazanga moko te nazana moko ya ba warrior Rochelin Kaninda emsu boloba ke o su Rochelin su nani Rochelin za bato akala o babandana Fally série ya album droit chemin na vraiment de tobeta masolo ya matanga et puis to kota na quelques actualités ya F victime lelo tobeta ne masolo vraiment mingi ya Fally Ipupa na geste kitoko o asali bonjour Rochelin Kaninda boni santé ouais bonjour mère na Sylvie ba ti mosa kitoko mboko santé papa ndé moko mona taka biso ba warrior tu auras toujours santé kitoko biso ma santé embuyaka na pasi parce que tu auras toujours na ba joie mais tu auras na matanga ba tout ba na souci moi muke par rapport à mère na biso azali cher tara Michikeva bana ye mo mubutu abwaka Michikeva maman présidente c'est que maman présidente ta biso ya ba warrior yo wana kei c'est que pas ces à mutema parce que to bongo ici maman présidente tu éviter ce qui to sous maman présidente le roi yembe heureusement mère na biso pe nana ketchup ba fan azali maman mokonzi yepe a la protéger biso de mère na biso Michikeva dai quand ya Michikeva ezokende lelo apave mortuaire ezaki na limité na salle Atlantique tomona ki présence ya nana ketchup tomona présence ya banana boduka bakisi njora presque bino nyonso ba warrior bozalaki elobi batu basatande te ke Fally Ipupa akozala na batu bayebeka ke ndenge Fally Ipupa azui charge ya matanga ndenge asali makambo nyonso Fally aosuka ka wana mais tozaki surpris tomoni présence ya ye moko warrior suprême na matanga wana tomoni pe présence ya nana tomoni présence ya batutu ya bino nyonso esalaki okoma komona warrior suprême ye moko kokita na terrain yo kasko logo Michikeva etia we ezana nzemboni na liputa ote fala boka oka ngoti Michikeva betia we sikotara na liputa déjà aigle aboka Michikeva na liputa la risque Michikeva da parmi ya ba cofondateur ya F victime c'est que la moko ya kati ya moko na biso comprendre ye andimaki alingaki falaza lelo ndaza bo Michikeva ndimaki ngo pa fongola ki en mutema asoutenaki ngo alingaki ngo les fala biki ngai na zo mise en disponibilité na quartier latin bato bandimaki ke Fally akende ba Michikeva bandimaki ce qu'on y a matanga n'était pourquoi faya na nyonso bomoni Fally asali wana eza signe ya reconnaissance eza ba bien fait o Michikeva asalela pe Fally comprendre Fally azalaka ngrate na bato yo ba remexaka ye bato basalaki bolamu bato bazaka pembe na ye pas zongisela bango toujours escalier nde ezalaka kaka Michikeva la ser moi la tellement monene na biso bato baye matanga Michikeva te pour na biso eza problème na biso te eza problème na bango vers mimi na ope mimi pour mimi asalaka bien te pour na ba warrior asalaka bien te pour na Fally Michikeva contribuer à la quartier latin Michikeva contribuer à la wenye musica maison mère Michikeva a contribué na ba musicien belé na kata mboka na biso a soutenir pe batu ebele na kata mboka na biso batu bakenda ba poto pona Michikeva batu ebele ba ebele bana mikili siko pona Michikeva c'est que azaki sermo boy azaki vraiment azaki ma bien azaki gentil asolaka bien et ça beaucoup de première fois ayambo bien la première fois na kutana Michikeva mutapesa nga voiture na eba okumba na ba voiture à parler mais mutapesa nga confiance yo pesa nga voiture mutali boso eza Michikeva na kenda na voiture wangu na lemba na okumba siko voiture abatu na do lenga na kenda okanga misona na poto na boma disque ezaka Mercedes 190 à l'époque c'est quoi 190 réuni na ba succès na kota on a mabele bo 190 ba na force bo
nayebi mana on maîtrise à carte mais c'est mimi à salanga problème té aza vraiment danger c'est voilà aza vraiment danger place aza après mana kimia biso ba wario totikali to lelaka to soutenir ye kaka na kombo na ye longwa te ezala taka aigle pe musique ne ezala kaka tilobi. Voilà, Obi Mimi Chikeva pe manakimia pe à son âme, mais n'aura que au kolobake, bao ba epe matanga te eza problème te. Ba musicien belé to pe ba fanatique ba orchestre mususu bazali na besoin ba ya matanga wana. Mais ba ande ko banga bino ba warrior parce que bino apparemment boza trop violent. Non, ba warrior ba trop violent te wana ba kosi. Ba warrior ba trop doux parce que biso to doux parce que aigle fali pour de king. Musique na brutal te mona fala beta musique fala beta musique a bongo te fala beta musique ya douce chéri nanga kana sikre o mona fala yembaka ayemba dou c'est que biso ba warrior to landa lokolo ya aigle to zala brutal te biso to bata dou ti ba kosaka ke ba warrior ba menace ba warrior non ba warrior na famille papa robota bana nyonso tout bazaka kimia te ya ba brutal pe bazali oza ke o tumbol pe père a fâché mais comment tumbola père a tomboki bien sûr na yebi ke bazali mais le but que tozala matanga Mimi Chikeva azaki maman présidente na biso ba warrior mais azaki pe na parcours na ye oyo asolola pe bien na ba orchestre mususu o mona asala pe ba bien fait na ba orchestre mususu bazali na droit ya roya. Et le but est que ce bus est charge à matanga, c'est que tu payes ici batu musubaya. Non, avec le fallait un esprit on a été en moli moi on a été. Alors la gono muta partage te. Fallait à kabola batu te que oh batanani ye pour les maramana ye bite ye problème à la rake. Au fin ye à comprendre que yosa jaloux na ye. Au comprendre mais ça au fin a été comment ye alors le bagay ya matanga mimite non. Wana ya ba ko ba mesana ka ko c'est la batu makambu kande bango balingaka. Et ça n'a problème, biso te comprendre que bango ne ba bata ba problème. Pour les problèmes na ba so ba nga ba latisa ngo ba warrior. F victime de bozo koufela trop dernièrement to mone matanga ya Gauthier Wing et siko maman présidente to montre que beaucoup fait là et belé vraiment. F victime bana fali asala groupe d'accompagnement tie yo comme F victime. Bato nga na yebi o bakufi na carrière wana soki 20 ans lelo bazaka baka mibale. Mais mibale c'est beaucoup déjà. Déjà ce mutu moko akufi mususu alandi eza déjà ko fongola nzela. Bon, eza ko fongola nzela te parce que liwa eza destin nzambe. Muna mutu ana mukolone akufa. Mère na biso père na biso Gauthier Wing akufaki ba maladie na biso bimaka. Il paraît à Zagi de maladie, dans Zoto, et car so mundele pas mutu so mundela so muta kufi ma pas mundele c'est qu'à kufi vraiment. Comprends c'est qu'à kufi vraiment Mimi Chikeva pas belaki, à sala AVC à kufi et à liwa et à pour na batunyo surtout so liwa c'est que F victime et ça liwa. Babi 207 ndevo mezo boma vraiment parce que mo fali déjà ça lo ba kiango 207 et bomaka. 207 et bomaka 207 nano esilité mba moko pour Mimi Chikeva kufi mais 207 et bima déjà ma belle liste ba embango de pas belle liste mais bima déjà mais cri wana 207 et bomaka moi te zolo ba mingi e ko interpeller bino ba warrior te mais e ko interpeller biso na nini parce que 207 est fondé par transport 207 ba chauffeur nango ba kumba ngo mabe. Les chauffeurs n'ont pas sali combien d'accidents na poids lourd, combien d'accidents na boulevard. Quand on a banjela njili wana mona 207 ba transmission na ngwe longwe 207 ngamona mona 207 kaboni 44 ba pinali boso ke ba pinali simekei. Fala pesi message na ba mama o balinga komata mingi 207 na place ba mata mingi 207 ba mata esprit de vie ezali ba mata transco ezali o mona ba mata taxi normal yango apesi bango message que 207 oyo e bomara c'est que là on mata 207 faut être prudent alobi te que 207 e bomara na contexte que 207 yebisa contexte oyo moni ya mabezana parce que apesi message ya bien a lancé message ya bien eza ba jaloux ne balinga ba balusa bien ya fali ba komisa o mabe
omona tona ba Congo bande on a biso musuka ba congolais ba l'esprit mo ya mutema be mère na biso mère Sylvie faut ko féliciter mutoyo azana mutema ya ko pesa mutema ya ko sala bolamu faut ko betele maboko so lingi nzamba pambolo un jour il faut ndimara bien ya baninga lero ndima bolamu muninga nzambe pe pambolo pe so pe ayo ko biso tunde to bena mokito ala betoile na biso. Mais fallait ndima bolamu Koffi sele na vite wana bino mutu nde bolobaka na laksanga émission mo fala le kana TV abingani na bana ndima vera mbota sala ngolote fala longwa quartier la tête azo mise en disponibilité akenda sala droit chemin carton abi respect na mopa mokonzi miseli na sala que fali azana mise en disponibilité donc quelque part il le fali azaka na quartier la tête aza sous-tutelle ya Koffi Olomide aza sous-tutelle ya Cindy Leker. Donc il fallait ndima ke Koffi aza patron na yaza mwa musala Koffi et fali aza mwa musala Cindy parce que alongwa na quartier la tête zela fali akozala mwa musala Cindy te parce que ana département ya quartier la tête na Minicho mais aza parmi vous comprenez aza parmi ba soldat ya quartier la tête aza parmi ba soldat ya Talalata po fali Talalata. Vous comprenez? Fallait Talalata transfert quartier la terre. Fallait alors ba Cristiano, alors ba Messi, ala musicien ou azala cher. Banda début à carrière na, banda et bande la carrière na, azala déjà cher. Akenda quartier la terre testé. Aya transfert. Auti Talalata ba transférer ba zombongo ba avocat ba zombongo. Ve Foster Jata. So jour so fait Foster Jata na robengo yamba e fali bazoela mbongo Koffi Olomide mais toka Eric Toutinda me met la quartier latin comme danseur et après Koffi comme c'est chanteur jamais mutalobi bongo ali boma mutune sala bien te a fou mutalobi bongo vraiment fou comprendre ama fou ali boma ngam na lobi ali boma a fou comprendre fallait que nda transfert auti Talalata transfert vers la biso mo avocat ali ambongo Koffi pour la contrat fali pour fala que quartier la terre wana selon yo parce que ngana na yo kangote na yo kango ndele so tchetembe ve Foster Jataza na mikili aya rapé kin jour a roya na robenga oye bo sene miso tuni question na lobi na fala que nda transfert al mission le plus cher na Congo yango no moni alega tous les missions Congo yango pe ba mission Congo oui selon évangile et le babongo c'est l'évangile et le babongo mais biso to ebi numéro 1 musique eza Koffi Olomide après Gims et Ferré maman obini Sylvie obini batu ba tcha biso na confusion Verambo ave la biso aza faire koko na biso to boya kete to ndimaka e o comprendre mais le problème eza nini okozala papa mais moi na abimi président de la République yo papa comme président yo papa obanga moi na te respecter moi l'autre malgré oza papa na c'est salama wapi c'est salama wapi moi na ndefo a respecter papa moi na bon moi na maka papa moi na de moi na leki a manquer papa respect mais tangu ba bureau fali tozo mona lelo ba communicateur ya fali bazo manquer Koffi respect et fali azo kanga maboko azo parvenir kozela bango ba visa komema ba na poto quelque part eza lokola puku sera sui a tchemwa mupepe au moins que quelque part to bani que fali ndem ta encourager ma finga c'est ce qu'on a répondre non la question lobby baloba poani ni soki orchestre baloba bokonzi ko bimana ba danseuse te obi poani pona respect yo ça la preuve que Koffi bimana ba danser yo ngana biteke na peso exemple so babi ke boneti na boulot na compagnie moboy yo chef obimana ba travailleur na yo est-ce ba travailleur wana ba na respect na o ba na respect na o te ba no manquer au respect soki omoni mutu afinga mutu c'est que bana lo na bango mo basala entre bango mibale wana problème falite problème fale ça que apis falinda bongo atinda batu bafingele batu te fala tinda batu balobele te fali de preuve en étant na porte parole te na F victime oyebi et abiso nem to longola ma porte parole mais ba soldat oyo balingaka fali
bana droit na bango ya ko soutenir leader na bango ya ko lobela Fally ya ko loba mamba Fally ndeti Fally auto za na Goma Fally auto za na Goma Zaché tellement landa pe Fally alandi sou Fally Zaché na fait rigole Zaché alinga kolanda makambu Fally asala mingi alandi sou Fally na Goma mais Fally atongi école kuna Fally akoki yango te parce que tout le monde concert à Betty Fally c'est un piaka babambie mabanga Fally asali piaka te na Goma parce que Fally na VIP nyonso to raté ceux qui déjà a raté stade ya munene te bondeni VIP ya muke kaka moi 20 personnes 30 personnes en ratango wana eza ba leçon di batu balingaka ba omoni en fait ba congolais ba esprit mobo ba congolais nyonso te ya parti ndambo ba congolais ba na mo esprit mobo ya ko rabaisser aigle mais pour on rabaisser Fally eza moi passe parce que Fally Moussoua il me faut 50 ans après 50 ans de Moutoura Fally Roya Moutoura sa mamloa Fally bayak après 50 ans vous comprenez que abimi libanda bowa ndombi banini faut après 50 ans mais tout le monde a fait rigoler et puis a outi ko annoncer concert na le 26 avril na U Arena mais il pas au ça quand Fally asali le peut faire rigoler pas zali donc pour te dire que oh Fally asala les artistes et musiciens oh basi basala ba kofi basala ngo ba jibe basala ba wera basala ba bete basala minene basala oh nyonso Fally azo sala lelo Fally ana disque d'or jibe mpia na pas un disque d'or kofi pas un disque d'or certifié ya bango certifié na tuna disque ya mayuya batu mo basangani 5 personnes ngana yo na grand pote réalisateur to sangani to bibo to sa ndula award na biso mobo to pesa numéro 1 to pesa ngo nani bango bana biloko bongo Fally ko ala bangambo poto moni poto mindele mer mindele ne mbasali yango mindele ne mbatali balance banini babite Fally nde oko boy ba falasa Tambolo ba ke Fally Ipupa azana disque d'or certifié. Oui. Oui. Disque d'or certifié ngo azwa ngo na banzembo nini parce que ce totali muto okutoke ko zana ba disque d'or ebele certifié eza Koffi Olomide parce que Koffi Olomide azana ba chanson d'or. Oh le eza ba chef d'œuvre tu le loto continue toujours ko yokango. Tandis que Fally Ipupa aza vraiment na banzembo ya malonga te. Est-ce qu'on a bisao? Est-ce que ko yemba nzembo ka moko epeso disque d'or ka chanson moko? Osalika single moko et puis so disque d'or en fait ba fait na biso banze mona bango na époque wana internet ezaki lelo tende za lelo bango bateka banze mona ba CD bazali na mo ba difficulté ya kozwa biloko wana mundele ayebi codes na bango te Fally tangu azobimisa Fally tangu azobimisa single na ye ou bien album na ye ezambala moko enregistré na kati ya Snap bazotala ngo par Google par internet nombre de batu baotala nombre de batu baosomba emona na mamo pa mundele sko ba Koffi mona na bongo te ya ba wera na ba jibe mona na bongo te bango zaka jomo boye akangi la na aya ake Chine a multiplier ba CD aya bando tekela batu omona différence place ça différence ya na Fally mundele a contrôler ye bango mindele ba contrôler bango te to boyi bango te soki ezaki époque na bango pe internet ezali ndeza lelo boye tanto pe ba rozwa ngo mais ce que bango bazwa chance wana te yango chance wana to pe sa na Fally Ipupa religion na biso ba warrior ba mère ni surtout bomoni nde Fally leli Mimi Chikeva bomoni souci o Fally zali na bomoni mère na ketchup ndata ngisi ma misu pona Mimi Chikeva elaki ke Fally na madame na baza na bolingo na biso ba congolais nga après pona nga après Fally musique kotika foko ma président de la République pour Congo zo relève tolali tolamuki tomoni ba affiche et bimi Fally Ipupa aza ko annoncer concert na ya Stade de France na 2025 est-ce que Fally Ipupa akokuka kobeta Stade de France est-ce que Fally Ipupa akotondisa Stade de France Fally Ipupa za Michael Jackson d'Afrique selon makambo nde ezomonana na misu mais biso tu toa baveugle te biso tu tomonaka comprendre makambo tu esalama na mokili biso tomona yango
pour internet ekosa asute fali Michael Jackson d'Afrique sotaka Michael Jackson d'Afrique soit kebeta salle de France obi combien bafricain bana poto combien bafricain bana poto kuna oyebi bafricain bana poto so ba kota salle de France ba ko sape un mois ba ya salle de France etonda un mois ma salle de France plein un mois ba échanger peu bateau bafricain ba ebele c'est que sob minele ba été bon mona bafricain ba oya parce que fallait Michael Jackson d'Afrique en plus fallait d'abord nano asili succès ke nano asili succès te pour succès ezo yaka lisusu full yo ça va muta misi $32,000 et bembezu visa oh Chikeva akoya poto te Chikeva na minute yo poto oh batu ba ke mangengenge batu ba ke ngomba pa ke ake poto zo visa mundela pese sko e bembezu visa Aigle fali poupa a wol ko sakate me ko bukana te am to se ba mission bilo la ba mission bilo tout wala ba yebi na bango ah papa we ya muto se ba jete me yo obanda la e pa fali banda kala potromo ke de ana suka cordon sanga sindromo ke na suka obande pa fali kala ko za pembeni ya fali obanda kala mais tozo mona fali me mi batu na poto me mi ba ko star na poto yo zaka na kin ozotambo aka makolo nga bato bayebi nga bayebi ke na roula déjà bayebi pe nga pona ke poto ya problème te parce que nga ba Gladys ici nga bana poto ba Vanessa ici nga bana poto ba héritier ici nga bana poto ba Desh Bangala bana poto ba Lido Moke ba Pichu Echele bana poto batu ba dana poto kule bele photo kabola ba bana poto kuna basa mamba poto biso pe na kindeti nga bula na ma gouverneur de la ville de Kinshasa si reso me minga poto ambition na nga ebeba semena zano na kid na contrôler na beta tout na bakota bakimbateke na tala jour na roma gouverneur musani no yosala na mboka Kinshasa na nini na biso Kinshasa na ba ilo ni no sala na kenda ya banzela ni no basimba te o nga juba changa kamba moko na yo sala c'est pour cela nano na kimbe soki sengi ke na beta tout na beta na tout parce que mokonza ba visa seigneur ba visa eza Aigle fali pour me taper ça 5 ans sala ndengo lingi sobi ke poto lelo yo zonga yo ka yo zino ka 5 ans sala ndo. Merci beaucoup Rocheline to komi na suka émission na biso ba dédicace na benyonso o balingaka yo poto kabwana na émission na biso ale anga première dédicace nga ko tuté ngane na pesa prêtre mbote te na bande l'émission et on a une remercier prêtre na mamna soto sali pour na sœur na biso Michikeva prêtre merci beaucoup na ndenge o le lycée na Michikeva ata banier ata bawangani mitema na bango eza conscient et yebi ke fallait ça leader atika pe leader numéro 1 bango nyonso tout balando na sima oyo boyo lando na sima asala Congo na ye biso to ya na biso te mais ya Congo ya awa fali nde numéro 1. Merci beaucoup Rocheline to komi na suka émission na biso lelo tolobelaki vraiment makambuya Mimi Chikeva donc pour na lelo vraiment to suka merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wanjamote ma papa Misha merci na équipe technique mobimba ya MJTV na tiki bino siko bolanda ambiance o eleka ki lobby na morgue ya cinquantenaire et lelo déjà na moment oyo corps déjà eza na kati ya avion ekei na mboka France bisika wapi bandeko baza na France bako yamba corps ya ndeko na biso Mimi Chikeva na aéroport ya Roissy Charles de Gaulle pona ko kabola mawa pona ko rendre ba dernier hommage pona lelo to suki afali pour pape babi azakuna to suki awa et bonne suite de programmes sur notre chaîne MJTV Mami Wanja.